Bandeko balandi nyonso na pesi bino mbote mingi esika bozwami nzamba pambola bino bayebanso balandaka émission Bokoko ya Bayindo. Ya solo bosabone na Bokoko ya Bayindo TV. Bandeko toko lobela bino makambo nyonso ezali koleka na mboka na biso. Ngai ndeko na bino Kongo Alenga ya solo ngai na lobaka polele. Bandeko na ngai nzamba pambola bino esika nyonso bozwami. Lelo na banzi na simalanga bomoni bato mibale. Bilongi mibale oyo bandeko na ngai. Koto oyo tozali bongo na président Félix Tshisekedi Tshilombo. Koto oyo tozali bongo na président Martin Fayulu. Bango mibale tobengi bango ba président. Boyebe ke mutu nyonso so azali président ya parti politique, bokobenga ye président. Mutu nyonso so azali président ya société, bokobenga ye président. Mutu nyonso so azali président ya orchestre, Jibe Mpiana azalaki président ya wenge muzika. Ba président nyonso tu bazali ko mériter ba kombo ya ba président. Président Martin Fayulu alobi ye azali éli, président éli azali ko réclamer vérité des urnes ti mokolo ya lelo. Atiki yango nanu te alobi ke ye azalaki éli na peuple congolais. Koto tozali bongo la président Félix Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton ye alobi ye a gagné ki ba élection. Peuple congolais balobi président Félix ba nomaki ye na Joseph Kabila Hippolyte Kanambe. Peuple mususu alobi ete ya solo non président Fayulu yende mutu azalaki président oyo biso toponaki. Kasi ya solo lelo nde toza koloba bona Congo bandeko opesi mbwa boyi. Biso pe awa na diaspora bandeko bokabwani kaka nde tomoni na Congo eza bokabwani awa pe na Congo na diaspora bokabwani ezali ya kosakana te. Boyebi ke ba peuple congolais mingi na kati ya diaspora bango pona bango ya solo ba combattant bazali kobunda pona Joseph Kabila. Joseph Kabila si alongwe tokomi na président ya congolais Félix Tshisekedi Tshilombo. Bandeko na ngai ya diaspora bango bazali kotala pasi oyo ezali na Congo te. Bango bazali kotala kaka président asa komi congolais kasi pasi oyo ezali na Congo ndenge na remarqué bandeko mingi mena ba réseaux sociaux bandeko bazali komipesa mingi na makambo oyo ya pasi ya ba congolais te. Bandeko ba congolais bandeko mboka na biso mboka ya Congo ya solo ezali biso moko tozali ba responsable. Ba malheur na ba pasi ya bandeko na biso bazali na Congo ezali biso moko parce que nini bandeko diaspora ejouaka rôle munene pona Congo pe pona mboka nyonso. Eza kaka biso ba congolais te me oyo nyonso babengi kombo diaspora. Définition ya diaspora bandeko na yebi te soki biso ba congolais to komprenaka yango. Diaspora biso moko tomonaka biso nde batu tozali na diaspora batu tolisaka mboka na biso mboka ya Congo. Biso batu tolesaka bango. Na bambongo ka totindaka. Ndenge tobima na Congo soko tali osali bilan ya ane mobimba. Bandeko tobimaka ba première mingi. Pona kolasaki ya solo biso ba congolais tozali makasi na kotinda mbongo pe biso batu tozali kolisa mboka na biso mboka ya Congo. Kasi ya solo bandeko eloko zali koleka na Congo soki biso ba congolais ya diaspora to lakisi volonté to makasi na biso te ndenge après 10 ans leki ndenge ba combattant basalaki awa na kati ya diaspora pona kolakisa ya solo Joseph Kabila fa kende bakosala ba marche kotelema kosala ba sitting ya solo communauté internationale ba comprenaki ke ba congolais baza na posa ya mboka na bango pe balingi président oyo totie wana oyo ya Rwandais il faut tolongola yi pe ba insistaki na Kabila faut atika pouvoir
akoki kosala susu 3 mandats te ezalaki appui ya diaspora me bandeko tozonga nayo na mboka ya Congo lelo Martin Fayulu to président Félix Tshisekedi na président Martin Fayulu bango mibale soi-disant bamusu balobi Martin Fayulu aza congolais te azali sénégalais côté musu balobi président Félix Tshisekedi azali congolais te azali côté moko ndambu côté moko aza congolais te parce que mama na ye moko ayaki koloba ke ye azali bongo angolais bandeko na ngai ekomi opesi mbwa boyi lelo bandeko na ngai mboka ya Congo tozali kotraverse période moko oyo ezali malamu te biso ba congolais ya solo bandeko totei komona yango ambassadeur ya Rwanda Vincent Rubeka soki Rubeka bakombola makoka ndenge ezalaka tango Martin Fayulu asali déclaration mpona kolakisa ki ya solo ye asepeli te na bapropos oyo Vincent alobaki Vincent afingaki ye mais Martin Fayulu azalaki na raison mboka na biso mboka ya Congo boyebi eke ya solo to mata tokita barwandais bazali kokonza biso eza kobomba te tozali pena na se ya matambe na bango président Félix Tshisekedi Tshilombo azwi mboka ça fait 2 ans yango oyo 2 ans banda azwi mboka na mboka Congo akomi président ya République démocratique du Congo bandeko na ngai eloko moko ezali ko changer nanu na Congo te bandeko mingi bazali koloba kaka oyo bazokende Kinshasa oyo bazali côté ya elle ya président Félix Tshisekedi bango pona bango Congo ezali kobonga nzoka bandeko mboka ezali te soki ezali kobonga mboka ebonga ezali kobonga etikala kaka ndenge wana mais ezali te ke mboka ezali kobonga bamosusu bazala ba méchant na bino soki kaka faux pe parce que président azalaka éternel mate eloko liboso fo koyeba yango yango wana président moko te aza éternel mana mokili azalaka te donc baprésident nous surtout bayaka bazali na temps na bango mpe bakendaka baza mpe na temps na bango mais lelo bandeko tozali komona bato bakomi na baka na bango bato bakomi kosala donc ngai fona zala côté ya Fachi ngai fona zala côté ya Fayulu ngai fona zala côté mais ngai kongalenga na lobaka yango nazali côté ya mutu te mais kasi naza ko défendre oyo ngai nazali komona ya mabe na mboka ya Congo soki Fachi asali malamu nakokumisa ye soki président Fayulu asali malamu alobi malamu nakokumisa yango alors to bandana na makambo Fayulu président Fayulu azali contre ambassadeur ya Rwanda Vincent Rubeka soki Rubeka parce que Fayulu atakaki Félix alobaki na Félix makambo oyo Fayulu alobaki azalaki ko défendre mboka ya Congo azali koloba yango parce que to matato kita bandeko les Rwandais sont dans notre territoire ba Rwandais bazali na mboka ya Congo ba Rwandais armé na bango ezali ti lelo na mboka na biso mboka ya Congo ba Rwandais bayali bandeko langa soki Martin Fayulu alobaki yango azali koloba yango po a défendre mboka na biso mboka ya Congo alotango ya lobi yango tomoni mbala moko ambassadeur ya Rwanda asatake mbala moko na Fachi na pardon na Fayulu asatake na Fayulu bandeko ti lelo ngai moko pe naza komituna eza nde tovandaka na Allemagne awa tomonake ambassadeur ya pays moko boye atelemeli to parti politique moko ya ba Allemand to Green to bato ya SDP
En tout cas, bandeko, c'est incroyable, ça la raté. Mais un ambassadeur na mboka ya bato, il faut représenter mboka na ye Rwanda. Mais ye makambo ya bato, ye à côté yango. Et puis, azali kofinga, Martin Fayulu, faut pas me mailler na CNPP donc na hôpital pour batala mutu na c'est que mutu na ye eza ko sala malamu te. Na Vincent Rebecca wana na Martin Fayulu qui dit la vérité pour na mboka Congo. Banali bazo sala mabe pour na mboka Congo. C'est les Rwandais. Les Rwandais mutazo représenté bango na Congo ezali ambassadeur wana Rebecca. Alors ba propos na ye et sepeli si batouté même ba pays étranger ba sepelité ba sepeli nangote lelo toza koloba boy bande ko ngai bato alamuka batelemaki pona koloba ke ambassadeur wana il faut quitter territoire dans 48 heures mais ça normal eza normal na ba pays Mobutu kutu Mobutu abengana George Bush 24 heures abengana ye George Bush wa papa ou akomaka président Mobutu abengana ye parce que atendaka ba propos moko Mobutu abi bima bande kwa bimaka makambo oyo Vincent Rebecca oyo alobi ambassadeur ya Rwanda bande kwa za ko mériter ko vanda na Congo lisusu te un déjà par kutu mbo mabe o bango basalaka na Congo. Il faut président Félix Tshisekedi attaquer Congolais ou azako mona azako alobi kazali garant de la nation. Il faut abenganaï. Il faut abenganaï. Azana droit ko l'exakutu 48 heures wanati. Il faut kangabisaka ken. Parce que nous les peuples congolais bato ba massacre biso koleka ba Rwandais wana bande ko c'est incroyable. Ti lelo baza toujours ko boma biso. Alors tant que toza ko mona ke ba Rwandais baza toujours ko connaît ko boma biso directement tant que toza ko mona ambassadeur ya Rwanda toza ko accuser directement ye. Alors ce qui président oza ko boya ko spiriser ambassadeur wana directement toza ko comprendre que oza complice. Yango tozo senga na bandeko na biso oyo bazali côté à Félix bato IDPS to bakasaye o bazali pour Félix parce que ça na bakasaye mususu bazali ko comprendre to monaki ndeko na biso Israël akendaki bongo na Bujimai to monaki ke bakasaye bazali ko kemba bakasaye bazo souffrir bazali et donc kasaye Bujimai kananga misère zali kuna donc bato bazali ko souffrir. Alors, ndeko na ngai tango yo ozali na passe yo zo kumisa po ye moko président Félix alobi yango soki pa choli to yebite me tango abimisi na munoko na yeke na kamwaka bino ndenge bokumisaka biso ba président parce que bino moko bozo kumisa biso boza na passe boza na nzala mais yango zo le kapela mbujima ekananga bakasa ye nyonso bozo kokumisa Félix mais boza na passe boza na nzala. Félix so asisi pouvoir na ye bande kwa kei na ye ake na ye mbongo na ye bana na ye na famille na ye bato bakolia yango ndenge sa komi ndengo na famille na etikali ba milliardaire bakokufa ba riche soka protéger mbongo na ye lobake ba communauté internationale ba balukila ye mais so ba balukili ete atikali bongo atikali riche bana na ye bakolia bakodondwa bakotanga na ba classe ya bien lobi bana la pe lobi akoma so ba ministre ba yesu ko konza biso donc yango zo mona likambo ya Congo ezali ya bakasaye kaka te ya ba Congo te ba tete la te to ba chabier bangala non biso nyonso bandeko il faut to se donner na mboka ya Congo to bima na vagi oyo etungisi biso na bana muso babotamaki na 2001 tango Joseph Kabila azwaki pouvoir bandeko bakomi na age nini bazaka kokemba pasi nzala
mai ya pamba oyo tobengi mai ntango Mobutu azalaki mai tozosala nango oyo tokoki kolenga fleuve Congo ezali kopesa biso mai toza komela mai facture kutu koloba te donc mai ezalaki chaque jour tozosokola 3 fois mais lelo na Congo nani akosokola 3 fois nani akosokola 3 fois courant ezalaka susu te mai wana lelo balobi ke fleuve Congo bakabola yango bapesa mai mosusu na Tchad po esala ekende epesa bapays oyo eza na problème ya mai kuna bapays oyo ya désert baegypte to baéthiopie bango nyonso to babénéficie na mai ya Congo mai ya bakoko na biso mai eutaka na shaba kuna ndenge tolobaka etraverse Congo mobimba biso nyonso toza na kati ya mai wana c'est la puissance du Congo tozala tolongola na basentiment ngai yo nde nazoloba boye nalinga mpe Félix nalinga mpe Fayulu naza congolais baza bandeko toza mpe bana mike surtout tosi toleka ba 50 ans po tozoremake na réseaux sociaux bato ebele bakomi soko opublike eloko moko boye bakomi omoni neti contre mais bandeko na ngai eske mituna bino ezosala soko opublike eloko ya Fayulu bato mosusu bayini yo opublie eloko moko boye donc tozo comprendre te siko bino bolingi nini topibliaka kaka eloko nyonso oyo ya mabe Félix akosala topiblie yango oyo nyonso asali ya mabe donc toloba te topibliaka kaka tolobaka te non mosala na biso ezalaki toyaki na baréseaux sociaux mpona koannonce kodénonce babiloko nyonso ezali koleka ya mabe na Congo bandeko ngai nasalaki journalisme oyo te mais ntango totelemaka awa na Europe awa depuis 2001 depuis 2000 kutu totelemaka baradio esalami biso totiaki mitu tobandi koloba ti lelo toza koloba kaka biso totiaki mitu soutenir tous les politiciens na diaspora compris na Félix to soutenir bango o ba marche ya IDPS toko kende marche ya MLC toko kende o likambo moko ekozala boya ba combattant toko zala wana ngai Kongo alenga yango na félicitaka tous les bateaux basala ba radio oyo ba lamusaki peuple bandeko foko pambola bango foko ndimaka bango parce que babebisa ba énergie na bango Preston Lukunku Preston o asala radio Chondo Frank Sando Kanda o asala radio Kimpwanza o ebimisi pe bato radio Kimpwanza wana ebimisi bato ebele ba Sambo Longa mbote to Sambo Longa sika zali mama Mimi mbote bato ebele oyo base donaki ba papa Mayenge na Londres ba Veron Mwalumba aux États-Unis babo pele bobala papa Rémi na Hollande bato ebele ba DSP ba DSV radio lisolo ngai mona na kati wana ba Tomwa Peniel Tomwa Peniel tozalaki na bango to bundi ba journaliste bato ba benga so ba journaliste mais nous sommes pas des journalistes toza ba activistes esprit patriotisme kota biso yango moni toyaki po biso to banda ko aider ba congolais to lamuka ba deko to sala pa na biso to lamuka biso toyaki te pona kotala ka ba vie on a sala ba vie ebele bete soki 10 personnes ka balandi biso déjà toyebi ke message de leki toyaki ndenge na ba radio et soit impact impact on yaki ba radio erenie ti to comme na ba site internet ba site internet bandaki ti lelo ndenge komi to comme na internet bo lelo mais bandeko makambo Congo zo bonga kati pona nini parce que les politiciens batu ba yeko boma combat na diaspora ba politiciens ka bozo mona ba politicien ka bazo mona ba mibale
na ba papa na bango ba o bazalaki wana ba bomi combat ba lingi peuple congolais bongati. Moi je vous dis la vérité, les politiciens congolais sont des escrocs, mitema mabe ya makasi. Donc ba liga peuple congolais te kolanda tribu te bandeko ono tribu ya zali muluba ya zali mutabandundu to ya non ndeko komi kosate kolanda tribu te. Les politiciens congolais balingi bisoté, ils viennent seulement pour l'argent. Mbongo batu nyonso bazolanda bango bazokebisa bato keba ngala zoseka bango non seka bango parce que pouvoir est éternel mati. Pouvoir est éternel mati. Mobutu shita Mobutu babuka bandako na bango babuka babie na bango. Kabila kuto shit na ena salamite. Shite Kabila nanu ensalamate. Bokomona ke peuple congolais o bobenga ba yuma o bokangala ba talisman ndenge ba ko revendiquer ba droit na ba. Na ba ndeko na bango bakufa. Tala lelo ndenge comme na Congo. Police aza koyeba so rôle na été. Police ya Congo police rôle ezali te. Mais bato no so bazo kufa. Bato no so bazo za ba blessé no surtout. Eza na mutu ya président de la République. Bandeko na ngai IDPS. Bo mata bo kita. Mutu ya ba mort nyonso bazo kufa na Congo na pasi ezali na Congo ezali na mutu ya président Félix. Donc parti na ezali ni IDPS. Lelo PPRD tous les 12 millions bato kofi na SSC PPRD mutu bazali ko sime eloko wana. Joseph Kabila a kozala toujours arrêté. Coûte que bandeko. Mindele. Bandeko si to vai na bango awa. To si to koma pe ko assister na ba réunion na bango pe mususu o biso neti na Allemagne na kenda pe na réunion SPD. To koma ko comprendre makambo belé o mindele ne ba jouer ba rôle na bango en Afrique. Ba te belé pe baza na France, baza pe na ba parti à gauche droite, à kota. Ah pe ba baza muso na CDU, ya Merkel bazali. Ngala zala ngamuta SPD. Bato muso baza na États-Unis baza pe côté ya ba démocrate. Mbote na Gino Will. Lelo bandeko tozo mona tala bato lokola ba Kerung Mayizo ba journaliste ba journaliste ya solo o bazali ko loba ba lembi ba papa Kobe Kipele bazo loba bato bazo finga bango mais ama wabingi tous les bateaux bazo finga bandeko na bango bazo souffrir bandeko na bango basenga mbongo omona pa azo baye bino ka kosenga bozo ko telema te azo yeba ke mboka ezo kele mabe me azo loba kaka. Président Fachi 2 ans toke na 3 ans constitution ya Congo o bato basala ngo ba Frank Diongo ba yokisa bato soni ya kosidoko yo kapela doki bidoki soni bakenda kosala constitution na ba Rwandais o ba ye ko massacre biso na Congo bino boke ko vanda na bango na Afrique du Sud po beta pe tolo lelo bongo yebite constitution na biso bato sala yango biso bato sala yango c'est nous qui on fait ça c'est nous c'est vous constitution beaucoup bidon avec des Rwandais. Oh, les gens bomamboka Congo. Frank Diongo, bino besoin ko beta tolo. Pona ko loba ke constitution bino bato sali yango. Est-ce que 2 personnes bazana na sima? Faïlo na président Félix, bazaki na constitution ngo. Papa Tshisekedi azalaka. Tant basaki constitution à Congo na Afrique du Sud, sur Dar es Salaam, sur
Ah, constitution moko bidon. Lelo no constitution. Sikoyo 2023. Bande kolanga mboka lokola Ghana, ba président muso basala ba élection na Ghana batala ke non, il faut ba sauver Ghana. Opposant na mutazaki na pouvoir mona bayokani na bango bayokani te sauver peuple à vivre bien, en tout cas tout travailler, yo zo opposition na zo présidence et puis tout travailler et c'est tout. Ba mindele basala yango. Ah, tout dans la SPD, la CDU, ils ont marché, Merkel a allé président, ça fait 3 mandats en Wassali. Alembi, Albi Moyen Souté, donc SPD Zali Koya. Les autres ont le pouvoir. Mais pourquoi pas les politiciens na biso na Congo ba ko sauver biso pe ba peuple ba yokana pe ba lobaki oui, to yokana, to sauver Congo po ba Rwandais, ba zo boma biso, yo za Congolais, ngana za Congolais, alors ceux qui ont gagné, ou bien la polaki, tala bateau, tout ça la bango, to yo kanana biso, allez, poto casser bango, yo doit pouvoir, ou bien la vérité, ou bien ça les boyo kani, bo sauver peuple, allez, peuple wololi bango, allez, bo komi ko kanga bango, communauté internationale comprendre que bateau to bandeng na revivre na bango, tout ça la système mususu. Et c'est tout pour sauver peuple. Mais bino kutu rien. Bino boya kaka. Ngam na zui pouvoir, eza tourna ngai na zui, et s'il yo, aux zui te beaucoup binemi, mais bango mi balo toujours mon aboui, bazai ko sambe l'église moko. Fayo la kim église à kenara sous-souté, Félix a tika na ba pasteur pe, moi ba lobaso ezate parce que ba komi corrompi. Ma beno sozo le na Congo, ba ko wasu ko loba yango. Parce que les pasteurs congolais sont corrompus. Yango bozomona bandeko mboka ya Congo bandeko biso peuple kaka batu tozo payer les pots cassés pour na ba politiciens. Donc le rôle to tikali nango tikali diaspora il faut zonga na lumbe. Eza ko to question te ke o président Félix azali congolais to tikaye o tozo ta la président Félix le sous-souté. Parce qu'on regarde le pays va mal. Ba Rwandais, ba lingi basa la système mususu ya ko konza ba politicien na biso. Et nous, les peuples congolais de diaspora, biso tolobela ka vérité à solo, tolobi non, toko kanga minoko te. Parce que nzamba sala minoko oyo pona koloba. Pona koloba. Parce que biso nyonso tokoleka. Ata ndeko ye ofingi Kongo alenga wana ofingi mutu boy bandeko na ngai ozosala no eloko te. Parce que mboka wana tant que biso tokolobela yango te, tant que tokodéfendre yango te, tokozala baombo bazoba. Alors toboyi dans 50 ans ba condamner biso. Faut bayeba pe que dans 50 ans, on a bateau dans 50 ans, ba comprendre que zaki na bateau moko boye. Ba bandaki pe ko loba. Ezaki na bateau moko pe bazaki ko défendre. To zaka pa na ba journaliste na diaspora, bazaki ko telema pona ko lobela makambo ya Congo. To zaki na ba activiste. Ba panafricanisme. Bango pe bazaki ko telema. Totelema mboka Congo za mboka na biso Martin Fayulu na président Félix Tshisekedi baza ba congolais mais ba défendre Congo. Le Congo va mal na maya pamba bato ba uta bumbu talaka bumbu mutu ako toka mai na bandal quelle décence maezati et président yemo azotala zo mona pena ke non ndenge ne peuple oyo ezwaka lisusu mai te. Pour les réseaux sociaux, comme on compte à l'angoisse. Tout est là qu'on est sur le Congo, dans les réseaux sociaux, et qu'on compte. Président, comment on a. Donc, si tu as une ambassade à Rwanda, bande kolanga ba policier ba pandi sur ce bateau. Sonia Ndengewa.
Vincent Roko, soki Koreka. Police congolaise ali ko soutenir ye, azo protéger ye. Na sous-ordre nani ba oloba nini. Ezaka sous-ordre ya président de la République parce que Félix Mutakoloba ba poso ba soda ba kende wana. Po yim tada président. Mingi ba koya ba lobi ko te Kabila mutakoma ko diriger ye ndenge za Kabila mutacheba te. Président ya Congo ezali Félix Tshisekedi Tshilombo. Tout ce qui se passe mal na Congo, c'est lui. Soki ba maman azolela nzala biloko kolia ezali te. Siko ba koloba nani. Eza président Félix. Bandeko batolela nzala na mbujima ekananga ba mama wana to monaki. O tozomona bana bazotanga te classe passe kolia passe. Bazosenga pa nani. Basenga pa Fayilo, non? Bazosenga pa Félix bongisi biso mboka. Bongisi biso mboka eza mabe bandozi mboka ekolo nini ya loso daki boye bidok eloko liso bazoloba ezali ye insécurité dans le Congo. Partout bazoko soko tambola te na butu. Soki 19h beti ndeko keba soza na transport to beta makolo. Ba oboma yo na nzela. Toto mona criminalité ba jeune na basali. Muninga na bango leka bangi babotole mbongo bazo ba machette ba bimisi ba bandi ko kata ye ba pota. Mais c'est quoi ça? Quel pays en plein capital batu pe bazo mona peuple congolais zo tala na ye bandi ko tokomi na pays nini wa biso to kola ka bongo te na Kinshasa to kola bongo te to ko tambola ko ya bandalo ke kasavubu tozo teka na bagambele to yeke à l'aise aussi si ko na gambelo ko lié moi malewa na yo aussi si ozo mbongo na yo ko toujours farde na yo tiena lipeka yo wana badoke na yo tozaka bien mais lelo bandeko na ngai tozo comprendre les soutis ba auto take ba jeune moko boye ya bumbu bana bumbu wana bakati bango ba beti bango police ye moko pena muta beti masasi na ba jeune wana police. Est-ce que police wana vraiment azwaka pena éducation malamu ko biso to yebeli ba policier même to vanda na ba braza wana ntangwa kala ngana vanda na braza na vanda point noir bandeko na ngana mona jamais ba policier na butu to tambola ato ki ba étranger ba kanga bino ba beta bino masasi. Mais na Congo comme ça policier a beti civil masasi pour aboko pesa portable. C'est quel pays? Allez, batu tout ozoya balobati. Non, bandeko na ngai. Tous à la paix batuko, tous à la batu. Mboke zotabola mabe. Biso na diaspora awa totelema. To banda pe ko expliquer président Félix non. Biso to yebela ki obote mo Félix avande na biso awa. To kimi na yeba mbangwa. Na ba marche to tamboli na ye. Papa Tshisekedi akufi tokeye wana tozaki tokundi ye na salle biso tozaki tina église. Félix aza mutu te ke o lelo to mona makambo tozomona na Congo yango esala makati lelo. Aza mona poto. Toki bandeko nanga na makambo ekoma kozanga mpona koloba na Congo na makambo ya mboka Congo. Makambo ekoma kozanga po tozo comprendre te. Nzamba pambola bino bande. Makambo so to mo na Congo neto lela. Na luoze auto salam. Moi groupe ya bato ba telemi po souffrance et l'équipe passe et l'équipe bato ba moni ke non ba kokate. Bato moi 15 personnes kaka pamba 15 ba bimi po ba ko réclamer ba droit na bango. Mais eloko ni eleki wana bandeko na ngai batindeli bango ba soda. Ba soda wana ba ye fo mona ndenge ba panzi bato wana 15 tala ba soda belé 15 personnes kaka pamba.
Donc, partout dans le Congo, Congolais sont sous liberté. Partout. Même la Katanga, les Congolais sont liberté, souffrance. Na Kasai, ndenge moko na ba Congo, surtout que tu ba Congo, ba comme on a biso neti ba pamba. Eza mama mingi. Nzamba pambola bilo bandeko donc na makambo ko koloba moko sila. Totala ka ndenge mboko kende mais kasi bato mibale to mona sima bandeko na ngai totala bango ka nde bazo mimela Congo. Pour lelo komi Félix Faïlou, président Eli, président nommé, toujours ébatté. Mais le président Azalaka Moko, dans la République, et ça Félix Tshisekedi. Mais la revendication ya Faïlou, peuple Karamutaza Komona, peuple Azali roi. Ce qui lobby tout le monde, peuple a revendiqué, a révolté, a télémi, bandeko tout le monde est normal parce que souffrance est allée dans le Congo. Donc le peuple a allé dans droit qu'on revendique, il a droit na yi. Na constitution na bango basala ezali. Peuple a allé dans droit. Et puis partout dans le pays, dans le monde, tout, partout dans le monde, peuple a toujours dans droit. Peuple moutazali le devant ya président. Pour ngai yonde na zolo baboye, eza droit na ngai ya kolobela président Félix. Moutoko ko condamner ngati parce que eza droit na ngai tant que peuple congolais. Ngala za congolais. Naza na droit ya kolobela président Félix. Pour na logique yenda zali mwana ya musala na nga. Avandi wana na ngwende wana po na ngai Kongo alenga. Yango ya avandi wana na ngwende wana. Donc so na monde azotambusa malamu te nazali na droit ya koya koloba na ye. Alors yo siko ozotala ki fanatisme na yo. Ole kotala droit na yo, yo zolingo tala droit na yo te. Nga ozotala droit na nga. Siko pourquoi yo zobundisa ngai? Po nga nazotala droit na ngai ke mboka wana ezali mboka na ngai, eza ya bakoko na biso, batikelaki biso pays wana, alo oza na droit na loba makambo oza koleka ya mabe, mais yo ozotala droit ya kokumisa kaka mutu. Na sepeleki na maloba Félix alobaki, président Félix alobaki ke na kamwaka ndenge bino bokumisaka biso ba président. Olie botalaka nanu bozo souffrir, bozo na pasi, be bino bozo kokumisa biso kaka. Bandeko te ya bino ete ya bino. Nzamba pambola bino tokutani bongo mbala sima. Bosa abonné tokolobela makambo ya Congo émission bokoko bayindo. Congo alenga azali wana pona bino. Oyo nyonso azali koleka na Congo ezali ya koloba, ya koloba tokoloba. Soki ezali malamu président Félix asali malamu tokoloba pe malamu na ye. Soki Fayulu asali malamu tokoloba malamu na ye. So basali mabe tokoloba ba mabe na bango. Eza normal. Merci mingi tokutele bongo mbala sima. Matondo mingi. Botika la malamu. Ingeta.